Bonjour, bonsoir, balandi nyonso des choses d'Enartivi tu es informé bino kaka ndenge ozomona avion ani ekwei. C'est-à-dire avion oyo eza na Kamina, avion oyo ifolaki voler. Avion est raté ko décoller. Et raté ko voler, c'est-à-dire avion eke ko kwea à côté. C'est-à-dire avion esali crash, sauf que crash wana eza crash moko simple. Mutu akufi te na kati, mais na kati wana ezalaki ba député ya FCC, ezalaki ba député provinciaux ya FCC nde bazalaki na kati ya avion wana. C'est-à-dire lelo samedi tuengai toyoka pendaki na Congo matanga elingaki ezala na journée ya lelo samedi le 28 décembre nde événement oyo esalami na Kamina. Eza événement ya lelo samedi na moi ka ndenge omoni avion wana raté décollage eke komi beta à côté. Mais chance que batu nyonso bazali na kati ka nde omoni babimi wana sain et sauf, mutu akufi te, bango tu babimi vivant. Ezalaki ba député ya FCC, voilà, ba député provinciaux ya FCC. Donc esali pasi komona ba avion boye ces derniers temps na Congo, ba avion ekwei likolo bandaku, ba avion ekwei ebomi bato et jusque là ba avion zo continuer kaka kokwea. Toyebi te que cela signifie. Et tu éviter qu'est-ce qui ne va pas avec ces avions en RDC. Voilà. Oui, c'est là que moi, bref, il y a information, tu as quoi, Sabino Angoana. Pour information, oui, ça dit moi, nungu na RDC. Ango, yo soko yeba kite. Yango des choses d'Enartivi pas ko informer, oyeba non. Avion wana ebomi mutute. Batunyon so. C'est-à-dire, bango tout babimi sain et sauf. C'est-à-dire, ezalaki ba député provinciaux ya FCC. Voilà où ezalaki comme les informations en bref sur des choses d'Enartivi concernant la situation à Kamina par rapport à l'avion qui a fait crash. Yango wana na mukuse ezalaki yabino humble serviteur, l'homme de bonne foi. Zala branché to kutena ba émission ezakuya. Merci.